Breaking news spécial Congo, breaking news, vous allez voir en direct qu'il y a Sentinel TV et Sikawa Pibolandaka. Breaking news, tous allez voir na basangwamboka, tout landanano, la kwanzila na ti ya Congo. Breaking news en direct ya Mongalema, Manchester, UK. Bana Congo to telema. Bana Congo to telema. Bana Congo to telema. Ba Congolais to telema. Église ya Congo telema oya mosantu. Balia ngando basepela mokolo ngando aliaka moto mboka mombeko taka matanga bokeba ngando azolia moto kalate bana Congo to la moto to sangana to bengana Kabila na ba Rwanda na ye to lakisa makasi ke Rwanda azali eloko mokeli boso ya Congolais. Ba combattant ya Kinshasa ya Congo na ya diaspora to sangana to telema. Ba oyo basalelaka nzambe ya solo baza pembeni ya peuple to sangana to telema. Balianga ndo basepela mokolo ngando aliaka moto matanga ekotaka na mboka. To sangana to bengana Kabila na système na ye. Na est ya Congo bazoboma basi na bana ko inventer basi baza na bazeni 15 ans yango mutu alobaka eloko moko te. Organisateur nango nani Kabila Hippolyte Kanamba to telema to bengana ye. Bana Congo to sekwa to lamuka to futumuka pona ko bengana Kabila. Eza devoir ya mutu nyonso. Katanga bokeba na distraction ya Katumbi na Kabila bazosala na bango kaka scénario ya Mobutu na Tshisekedi. Baza mutu moko. Bana Congo diaspora to sangana po toza bomoko to telema pona ko libérer mboka. Alors breaking news ya lelo eza spécial Congo. Je crois que bo benginga ebele pe vous allez informer que Cour constitutionnelle ezumokano que Kabila akotika na pouvoir ti akorganiser ba élection, c'est-à-dire oyo tout oyebaki ekokisami parce que aboye ki organiser ba élection. Kabila za na 5 milliards ya kopesa pona ko kunda papa wemba pe kokanga Amazon monoko mais mbongo akorganiser ba élection ezate. Alors biso ba Congolais to paniquer na biso te eloko asikizate eza eloko oyo toyebaki ndenge la kwanzila uti koyemba to telema to zangana. Mais tous à la kimia, tous électés le 29 décembre 2016, ce qui a été des places à vrai face à la Congolais en Wana. Parce que l'on a ce qu'ils ont été, cour constitutionnelle y a corrompu, bangon de baza constitution te, bazali ba to yache, anoma bango po basala o bazo saladon, il y a pas match ko bangé l'autre. Clôturons enfin en beauté l'interminable transition congolaise ouvert le 19 mai 1960. Donc, toujours kende aussi sa transition pendant le 19 mai 1960, tilelo
Congo est en transition. Alors il faut que tout cela nango to bengana ba occupant, to bengana ba génocidaire, pe to bengana ba tunyo surtout ba sala ba aventure. Na Congo, na est ya Congo, des femmes enceintes et des enfants égorgés. Et qui est l'auteur de tout ça? C'est celui qui veut rester au pouvoir, Kabila. Je ne sais pas pourquoi il veut rester au pouvoir. C'est pour continuer à tuer, à balkaniser, à faire les génocides au Congo. Cour constitutionnelle y a corrompu, bazo lota, lokola et remplaça constitution te, toujours c'est la ti le 20 décembre 2016, bakolapa. Bolanda distraction na bangote, parce que eza mawamingi. Basango ya Congo, Olive Lembe a commis Moukwapin, bato bamona ki ye, l'air akende usu kotika enveloppe pour scénario na bango zo continuer bien, Amazon a zo jouer rôle ne bien, ya ko distraire population, alors bakende ko pese sous bonus et enveloppe, botala Olive Lembe a commis Moukwapin. En tout cas, il faut que nous rejoindre ba danseuse, il y a quartier latin Bankovia, pour Taïwana a commis ezali kaka ya ba Moukwapin. Pe lisusu ba journaliste ya RTNC ba komi ko tcholaye ko zomenaye ke ye esili ponaye. Ba combattant mingi oyo ba kitaki na lokoso na Kinshasa ke ba ke dialogue ke ba ke ko travailler bazo croupir na makala. Bazali kuna ebele ya Irlande, ya Londres, ya Paris oyo batia bango na makala bazo kufa à petit feu. Donc bokeba bino batu oyo bozolanda loyenge bokeba. Na Londres, Albert Mukendi oyo ayebani mingi na kombo ya Abdou Diouf akomi grand escroc, batu mingi bapesaki ye mbongo po asalela bango ba document ba mema lokola évidence na home office, akomi kokima bango, akomi kosala ba aventure. En tout cas, banda pasteur, le faux pasteur Mario Nzubila abotola ye mwasi akota libala kuna, Albert Mukendi mutu e beba pe akomane mumeli bopesa ke susu confiance te, bopesa mbongo te, bato bapesa ki mbongo bazolela na monoko mboka. Le génocide se fait au Congo. Kabila chaque jour abomaka au moins 2000 Congolais. Opposition na Congo ezate baza ba agent accompagner ya ba Rwandais eza mawa nanu à loka congolais. Nani yango leka Congo à loka congolais parce que opposition ezate. Alors, tu as remarqué que l'opposition na Congo ici balé bambongo, ceux qui botali bien bon na Frank Diongo na Mvemba ba kende ko soutenir Mutu boyebi na kombo ya Moïse Katumbe et puis bomoni Roubero na côté naï. De Roubero a déjà représente les mâles. Roubero a représenté Kagame. Et zola que présence à Roubero na ba na parquet to na tribunal esika oyo Moïse Katumbi ali ezali scénario à la rwandaise basala ki yango déjà na Vital Kamerhe okomona na suka nango bakokanga ni Vital Kamerhe bakokanga ni Moïse Katumbi parce que bazo ko inquiéter Kabila te, bazali ba elie na ye bato azo travailler na bango. Kabila soki kutu ozo sale mabe azana tangi no sam sote akoboma yo to atio na boloko ndenga tia Diomi Ndongala. Donc boye bango ke ba congolais ba combattant bato nyonso tout babandaki yo biso batamvulusi lelo bokomi ko soutenir Moïse Katumbi, boye bango ke bino so ba collabo boza benemi ya Congo toko sila na kana bino parce que Roubero ake ko laksa face ya Moïse Katumbi kaza na bango. Alors to ba ki était criminel Kabila na système na ye babomi mingi bazo kima kokene na CPI ya mwana bazo ko sala ba scénario bazo sala mais colère à peuple ko s'abattre likolo na bango yango batie mbongo ya kosomba conscience ya ben civique ya kosomba conscience ya ba congolais oyo ba na posa mbongo yango ni ba rwandais bazo sala ba scénario pour ba s'attendre na rien car pour na Kabila dialogue izanango nzela ya glissement. RTNC bomo na zoba ya makolo kotambola na zoba wana mususu alekaka kuna balekaka kaka mpona kokumisa ka nambe tozana bazoba mususu kwa bapapi ntaba oyo asundola mwasi na bana awa na poto akenda na Kinshasa likolo lokoso me bango nyonso tu wana
suka nango bondimelanga bakolia poison. Moi si ya ale moloto akene ko pesa témoignage ya lokuta lelo akota ndako alia poison. Ndenge moko na Amazon akolia poison parce que azui ba enveloppe ebele pour na rejouer jeu ya Kabila. Alors bazo le kana TV ko expliquer ndenge nini Kabila akotikala na pouvoir malgré asali déjà 3 mandats pe a massacré mingi. En plus abongisi socialité atongi pété Kabila aya maboko pamba na sapato ba soda mais lelo oyo azui bambongo epele pe mbongo wana Congo akomi kopesa ngo sous congolais asomba silence na ye. Kabila na système na ye mobimba il faut to benga na bango po ba zali bongo bato mabe. Bible lobby mon peuple périt par manque de connaissances. Congolais to benga na Kabila parce que tout le monde que Kabila zo continuer ko bomana est et j'ai été choqué de lire sur Twitter de l'ami de ces génocidaires Kabila M. Katumbi qui a fait fortune 15 ans durant à côté de l'assassin Kabila n'a jamais dénoncé les atrocités commises par Kabila à l'est du Congo parce que dans l'est du Congo na Sabino ba tout a rabat na maboka basi ya zemi ba pasola ba mabumu ba bomina ba mama na bana et puis Moïse Katumbi a dénoncé on a noté mais il se permet d'écrire que au-delà de son procès politique ses pensées vont aux populations de bennes victimes d'un cessant massacre depuis trop longtemps. Pourquoi Moïse Katumbi se moque-t-il des Congolais? Parce que Banda Kala, à Salat 15 ans à Kabila, ba partager naïe, ba sali génocide naïe, ba détruire, ba yibi, ba voler, ba kosi ensemble. Atikala ko funda te mais sikoyo po na ko ba Congolais faible ake ko toucher côté na biso ke bazo sa massacrer na Congo, bazo bimsa basi bazemi na est bolobaka te loko moko te. Alors refuse Congolais soit fort ou disparaît. Congolais faut à la makasi ou disparaître. Mais dans ce conseil refuse de disparaître. Tu l'as déjà démontré. Il te reste à montrer ta force, celui de chasser Kabila Katumbi, Vital Ruberwa et les autres génocidaires qui sont au Congo. Tolobi Susuke sort ya général Philippe Patin et na France boye biango général Pétain et général Pétain na France boye biango ndenge nini esukela kiye général wana azalaki collabo après libération en France général ba kangaki pe ba bomaki boye biango. Alors il n'existe pas une opposition en RDC. Mututu azwa pouvoir na makasi alongwaka jamais na élection alongwaka na makasi. Il faut comprendre que Kabila ayaki na pouvoir na Masasi na coup d'état, soki to sali coup d'état te, soki to sali coup de force te, soki to sali soulèvement populaire te, akolongwa te bobano vivra ka ba scénario na ba scénario akobomaka pe ozala ndengwana. Alors ba politicien na biso to opposition na biso to baza ba corrompu, baza ba opposant te mais bazali ba accompagnateur ya pouvoir. Donc si ton pays est occupé, on ne parle pas de politique, mais on parle de la résistance. On ne parle pas de l'opposition, on parle de la résistance. Lisez l'histoire de la France entre 1939 et 1945. Pour moi, comment les Français se comportaient qui l'air bazalaki bongo occupé par les Allemands. Comment les combattants bozo soutenir M7 et Moïse Katumbi oyo aza co-génocidaire avec Kabila, ba partager qui ba régner 15 ans à Kabila, il faut ba rendre ba compte et non ba changer ba camp. Parce que ba partager, ba yibi, ba voler, ba violer ensemble. Katumbi égale Kanambe, Kanambe égale Vital. Et ça plan B na bango o bazo bengango ya mukolo. Comment bazo koboma batna est, ça fait 15 ans de pouvoir mais sécurité ya ba frontière na ba peuple na ba bien na bango. Kabila azo kokate pe azo mekoka kotia pété. Moïse Katumbi na Vital baza ba produit made in Kigali by Kagame. Yango wana Kabila azo fula ye pe azo sala tout bon mona lokola za maîtrier lokola za libongo na ba problème et pourtant eza ko fula mande zo sala mabongo. Alors balia ngando ba sepela kasi mokolo ngando alia bato mboka mobeko taki matanga kala mingi te boye ba ningo laksani. Tomoni avocat français Moretti na procès ya Kabila et na procès Kabila Kagame et Kabila Kamere Moïse Kamere
Or avocat français au Moriti azali avocat oya défendaka ba dictateur na ba miyibi nyonso tout ya monde. Donc le fait qu'il y ait côté ya Katumbi Moïse, donc ezali ba aventure suka nango na sabino ba okanga Moïse te nde bakanga na vitalité akotika na ye nzoka ezali kaka ba gazement bazo fula ye po batu bacheka po ba préparer au cas où l'élection salama yende arozala muto akosofe Kabila. Rouberwa aye na procès elaksi ke Katumbi aza pionnier na bango basala théâtre tout na RDC. Muyaka alaksi ki muyaka na ye azaka ka grand musenzi oyo alataka veste na mapapa bomoni yango na niveau oyo ya Amazon asali. Alors tomoni Frank Diomi na Jacques-Claude Vemba baza ba opportuniste ba mikala bana bitinda ya ba Rwandais pe ba faux politiciens parce que le fait que ba kei kolanda Katumbi elaksi ke balandi mbongo pe ba faux combattants oyo basi basombi conscience na bango pe bazo salela dictateur rwandais waza na Congo pe bazo salela distraction. Moïse Katumbi azata na diplôme d'état te Kamitato Olivier to yebi histoire a vie na yo to yebi ndengo botama to yebi ndenge nozwa kombo Kamitato na yo na staff na yo to yebi ba kombo na bino nyonso même membre ya famille na nga za na kati na bino comme bozo soutenir ba escroc ba miyibi ba génocidaire histoire et ko jijaka bino to ko kangaka bino partout bozali po to yebi ke bozali bateau bozo soutenir bateau bazo sa mabe 5 millions de dollars azo corrompre ba Amazon ba to basali organisation to bateau bazaki na programme ya obsèque ya Papa Wemba. Alors azo ko kabimisa mbongo te pona kosala ba élection, c'est-à-dire basali en enco car Moïse Katumbi, Kabila, Rouberwa Vital, ils ont tué, menti, volé ensemble. Baruti kanate baza bomoko baza batumoko baza peuple moko. Breaking news en direct à Mongalema et c'est que nous voyons ba Moulaja azomona le sous-sauté Franck Moulaja azomona sauté Miss Bandi Okufaye oyo ezali lifuta ya trahison ya Alain Moloto. Pe moi c'est Alain Moloto ndenge azawana akota déjà ndako pour poison na nzoto. Alors bino surtout oyo bozoko lela boyeba ke ngando azolia moto kala mingi te balia ngando bosepela bosali ba video bokosi makambo esale loko te me mokolo ngando aliaka bato misato mboka mobimba elelaka na monoko mboka bobanga cour constitutionnelle te bobanga Kabila te Kabila esili pona ye azana issue te. Zayi Bongo breaking news en direct à Mongalema avec Proverbe 3030. Breaking news! Balia Ngando basepela. Ngando azolia batumisa to mikolo na couloir à Manchester. Merci. Les Buni da Congo surtout Muka.